001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa Google awa. Donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Congo Rande le bain wata. Mais pas na sikoyo baptiste tout. Bangini. Moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Batou Moussousou Batalinga, Mengana Talibangote, Po Talingate, Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où, c'est de là à là, ça bouge pas. Bonjour tous chers amis, c'est avec une immense joie de vous savoir. Très nombreux de voir votre site que vous aimez beaucoup. Congo Promo TV avec les boss américains Raph Ngindu et boss Boston. Merci à toi. Reste Kang, le super pour caméraman ainsi que notre cordeau qui s'agit piana et Nabo Sanity. Les Costa de mes couleurs, il y a Pembe Mbechou en Catalan, et sans oublier ce que j'appelle effectivement joli mois d'il y a Pembe Mbechou et la brine, hein, l'artiste Picasso et Balbin Masolisa toujours qui toque avec toi. Et Nabo Sanité Paola London, Schengen, la baronne, maman, la prince et princesse à total l'épisode depuis Londres. Alex Mouini Paulo Everywhere, c'est le président de tous les bancs à Kitambo. Je tiens à vous signaler que nous sommes ici à Kitambo. Longo, Nabana, Nabandeko. Il y a artiste Mouné Namboka Nabiso, Déplique Pomba Alliance, bientôt là. L'album déjà, et que ça a le marché, et que ça a le plaisir. Nabandeko Loko, la galba pelé et tout malangwaka. À total Nabiso depuis Londres, Balbi, Samuel est fils congolais. Plaisir à toi. Nabo Sonité Kaba Kaba, on tchikouna les champions. Na kata Suisse Masulona ils a toujours kitoko yo na benga ko ya mundele le roi mikoto mo benga ndeko na biso mabiziki ya ko papa social ya mondele parce que tout ça qui n'est qui sawa raise kangaza ko sepela il vit pas dans ko sepela et puis bandeko musupe ba sepeli parce que Masulona on desinga ka boyina bosanité fifi masakidi alors la biso si depuis Londres ngana bana Londres na ebité restaurant yolo ezo na kata Dallas Maréchal Souvé Iesa, Babi Touti, O Lukali Mutuali Kako, Kozonga, Kuna Mbisa, Maniti Bisoba Sagata, Batama Indombe, Mangolo, Mungusu Manzombo, directement dans le restaurant Yolezo et pas surveiller ça aux Amobimba, ou les comme Nagichasa Kaka. Voilà, sans plus tarder, je tiens à vous signaler que nous sommes avec Gilit et puis tout jeune, Bangonde, Oyo, Basimbi. Terrain, Simi Orchestre et Ndonabiso Déplique Pomba Nias. C'est parti déjà. Bonjour Gilit. Ouais, bonjour Yves. Voilà, Boni senti un mouvement et puis il y a Pomba Nias Déplique. Ouais, en tout cas, santé vraiment tellement très bien assuré mon nakaka donc il y a beaucoup très dans les bons déjà na ba européen saliboso ba salutation na mon président Déplique Pomba Nias, les pharaons de la musique africaine. Autrement dit, le leader il y a Pembe, il y a lèvres rose, loquette aussi, les saucisses fraîches. Président, les saucisses, monsieur, ils sont fraîches, ils sont mangaï. Mais il y a Pomba Peneza fraîchement dit que leader il y a Pembe, lèvres rose, bazou, puis place à l'autre l'homme a ouverture. On appelle ça bambou, en tout cas dans les bons, quand on a monté aux salama qui tournent en Angolou, en Zambé, parce que bisous, ils ont rendu ban en Zambé. Voilà, ça c'est bien. Donc, comme ça, toi, levé Guillaume Tissot, le président de tous les Congolais aux États-Unis, l'éléphant des États-Unis, et Nabo Sanyoti, Jérémy Koulo, sommet du Canada, Moté, Manspo, Babo, la force de réaction rapide depuis Canada, Balbima, sur les autres toujours qui toko, tous à peine de Ronabiso, Balbi tout jeune, jeune, Azoyema. Mais habité, tout jeune, parce que 5-6 jeunes, tout on est trouvé, la réalité, ma selon le Loire. Bonjour tout jeune. Ouais, bonjour les grands journalistes Yves. Ça c'est tout jeune bas au venant héritier minimum ou le barataka d'agressivité et de force quoi. Voilà. Là il y a un chanteur, tout le déjà avec tout côté la masse sur le macambango.
Tout jeune, c'est le plaisir. Baganza wapona chapele tout jeune bawe Mandela welela apartheid Lumumba kufa pour l'indépendance Papa wemba na sen Mai tribinda le kao Babotoli bolingo nanga Bapesi na koba Bango babotoli bolingo nanga bao Nathalie Kapita Nzambe nangai Baganza wapona chapele Rite minimbo mon vieux Mandela wele l'apartheid Lumumba kufa pour l'indépendance Mais papa wemba na sen Est-ce que yo banza kampenga yo Ponga mabanzo manga Elela kapomba niance papa Dire que wana eza essaye quoi Dire que taka tozongi se batu na vie na biso Papa wemba place azali pina à reposer toujours en paix quoi. Voilà, tant yo mozomiyo quoi. Ozomiyo ko yembala wana. Ouais, ngana imbara lo wanga moko na ebite soki batu ba pona ebike na ba parler place ba ponela nga nazawa na te pona yo ka vena nga ready dire po nzembo na yembi to ko taper ba blow wa vena biso ready quoi. Libala oh libala tunantango oh mama tunantango basopela yonde masolo bakulutu babala kala bayebinde makambo babara babota biso bango bayebinde sekele ligole logo mosusu mama kuruze ya likambo eba umi adamondo teo tunantango Moni babiloko na linga yemba pena mingi tepo ya babiloko bato ba découvrir on a ouverture parce que na ouverture en tout cas na bisi bato ke bazo tata ko kabiso par ignorance ndenge les jeunes permet du Paris kai mbalo baga puis à Lubo Star papa na Williams à Lubo Star papa na Kenny Williams donc ouverture za mabe en tout cas ouverture za mabe pour moni tu ebi ke ba pesa biso chance te. En tout cas, Congolais peut s'arriver chance baloba toujours des plis qui on a vraiment salanini des plis qui on a tout ça mais les lots pour mba penaye ko sila nana banakin donc tu as peine penser to sila nana batu qui était to lembi pe banyongole ki to bon to sila nana cette fois c'est to sila na parce que moni batu bazaki toujours ko le kanandenga basima ba mikongo bani pona ko déstabiliser artiste mais enfin Mamutu ezaka banditi na suka film yesu kote bandaka pesilaka bon pona ni biso banda te pesila malgré ba difficulté malgré ba mamutu mais to aussi lisa déjà album déjà tout ndenge to so la boye trésor ya banzele ba Lubo Star bozo ba mpo banzembo moko za na kasa ouverture papeza kindoki ozo nzembo le roi kit to ba yembeli vena biso si boss sadila ba lobi millionnaire en dollars. Mon vieux si boss na kati ya Luanda mutaleki azate bozo banzembo lokola bazabolo yokaka nzembo zabolo bayembeli Francis Mbala le récupérateur Francis Mbala donc banzembo moko eza ozo banzembo lokola bayembeli ba jeune premier du Paris kai mboso moi sazo lela donc on a combien de titres? Ouais, toi on a 20 titres. 20 titres, mambo boko parce que tout le monde dit que bon monsieur biso des chansons moko ki tokwa mais ndenge limo chéri coco na ibité aujourd'hui ça dit que bon ça na 20 chansons qui lit est-ce que mambo boko moni na bato kokango poni parce que bato kutu fala ki ba kokate ba kokango siko pomba nias to kokango Benzelo te to beti puis les pommes na biso sur les années na 20 titres na bato ba découvrir couleur ya mélodie donc biso to changer ka ba couleur ya ba mélodie oyoka ki mélodie moko boy tango ye na nzembo mususu oyoki maka mususu tango ye boy ki maka parce que eza mamba mélodie biso mélodie benga biso papa mélodie benga ka pomba nias papa parce que là la kana chambre na ye voilà tango tout pomba nias a fongola ka chambre na kusi mélodie zo zela ye. En tout cas, tu es quand on mélodie. En tout cas, bisoumo, au reste on dit que bazu pena batenzembo na producteur na staff Open World Mobimba na personne bambota. En tout cas, félicitations na 3 ans. Il y a supporter, ko soutenir toujours massa na bino batie banzembo batandi. Ba pona oye ko banda promotion pour na disque exact parce que nous c'est l'équipe tellement kitoko. Il y a mon émission tout ça non, les loto Canada, l'auto tchango na agenda. Mon album on ndenge bima les 7 pour vouloir ou pas. Les collègues Kangamato qui t'a les 7 au bisoto en terrain. Mais vous avez
ndeko bino aussi héritier watana baza le 10 bino le 7 bon avancer ga pona vous avez producteur moko David Mosso c'est pourquoi bako 5 sabino tout ba bino jour moko bon aux amaloba oh nazo répondre siko ezanga mno loba te mes paroles sacrées et outil pas ya président nga depuis Pomba Nias le pharaon de la musique africaine mais c'est David Mosso moi quand yo tin komba David Mosso ndenga pira na teng to ebeka na kombo to mona été to sola na été to ebesika donc to ebika que Jomo David Mosso zaka na ba Côte d'Ivoire produire abato Pomba azaki na mambu na Tony Rodriguez et non à David Mosso. Alors, ils ont un temps à David Mosso? Non, même pas. Tout ce que le temps à David Mosso, c'était pour un complexe anime. Puis, tout le monde, on dirait ceux qui David Mosso produit Yonde et Simbi. C'est pas ça, Zala Yomoko. Est-ce que ça, Nango? Voilà. Donc, Bissoko na ministre de bête, elle soit producteur, na pesimbo, na jeunesse ne tombera jamais à Miska Prod. Donc bon réseau bima penza donc et puis le bien na fara no tangi combo pourquoi pas ya banga biso rendre photo bangé par rapport à quoi parce qu'il y a ici manabino directement bino sur 3 ans ngo bozala na ba David Mosso bozala na ba ndeko to tanga ti le disque bima te bozilisa biso ka bozilisa biso le momoni wata peut-être les 10 ma sur les autres là bino aussi les 7 mais il y a ici il en est déjà ngo bino 3 ans ou 4 ans déjà il est le bano bela dinganga zolandanga mima wetu bela dinganga mima wetu puis na Joël Mouya Dior trop le ba vraiment ezate papa moi surtout bito bando zonga we mambo balanga za mambo de to le kaki ba étape wana. Voilà. Félicitations à frère Assala travail na boulot na biso pe to na cop na biso to sala mais rendez-vous ko sala kaka ndetango bore ko bima place ba to ba différencier ta papa mélodie za blague te on comprend ba ko ça yo mo bien bon moi te ba ko ça voilà ba ko ça et maintenant disent que tango avant bo biso to mona ki chanson et bima ki chanson phare et ça qui bien Chéri Coco tout le monde était d'accord. Mais tout le monde directement lit-moi dans le terrain. C'était dire quoi que disent que lit-moi dans chanson lit-moi dans ni ne comme les qui bino gileti yo na bigo za permis na Pomba Nias. Il faut payer biso éclaircissement par rapport à Likambango. Bon na makambona pena ya Chéri Coco ezaki chanson moko to bimisa ki ngo kaka parce que moni même atana ndako ezaka soki bana biloko ezorumela po ebela papa pa bima am sur le banda zuma pai ni moko moni ba mekano po na moi calme mais enoki babi ke ngo mte tondi sabana donc na mitu neza bobina o fena biso mabeleli salobaka ke apesa ki bango na nuitokia siko ekabola bitumbezo ya donc na mitu biso ne ekaka itokia bana balia kaka ba goûter on moni pena Pomba boye ki ko se faire voir force na ye na et le représentant ba tumsu biloko na bango pe simbe na ngote ki besi benze raté ba luki banganga ba façon tout ba koti banganga ba façon tout pe beta au moins te ke simba pe ka mais biso to forcer acte ezaki chanson moko oyo na ba parler et puis nzembu na biso poto exemple ke biso nzembu na biso suki na kasavu bute na kitambo te bandalité kingasa ni te e bimaki ti banda ndeto sur le nord to beti remix ya Chéri Coco l'international gabonais moko beta ka libanda mutasombi yango parce que moi sine akraka to tanga kombo te po ba mesana ko welela ba roya so ndengani yo ponika depuis ki wana après on va zaka bon ah producteur mon bene pas Pomba yango depuis ki wana vraiment o sa neni ok no biso danger pour on va zaka ba danger ba prêtre ba ngone do musique ya Congo za pona mututu musique ya Congo za pona mututé on va venir biso ba rambo ba ya ba beta ba venir so ba tabulei ba zalaka les étapes, il y a mélodie. Quand on dit de mélodie, on va dépliquer Pomba Nias. Voilà. Quand on dit de mélodie, on va dépliquer Pomba Nias. Parce que zongi même na sima na ba maison mère. A beta bango na na bien côté. A banda ko beta bango depuis na ba maison mère. Monsieur le loto so to lobi ke lo ba leader mususu bazaka nde ba misi a déplique. C'est tout marché ba monter. A matinée. Mais boyebi bango na tanga ba kombo wani moto ko sangana te boyebi bango pourquoi na tanga ba kombo na minute sonde na zabu na bisio to tonga ta ko tonga baza na kimia te voilà bana kimia te bazo banga mabe bisolo kati quoi mona minute sona ba chambre na bango zaka nzambe mwa mbalo esimba te nzambe sunga biso esimba poso esimbi to mema bango tout
Voilà. Nous tout jeune, obi ngande na yo kio. Azoka directement nitkana na Fabregas pembe na ngande Fabregas azoyi mapananga. Mais yomo ozoko mindi matiko yimba Fabregas. Pourquoi oboya muto abima liboso na? Te même pas batutu baby ke o yembeza tout jeune. Pour nite ke Fabrice alandanga. Pour ngai kota zali aza mutamu amour. C'est-à-dire que bango zalaka toujours bolingo, c'est-à-dire que sono kosa. Yo mo yebi ke na loba vérité ke côté azali enda landanga. Nana landa ke te wa yenda landanga po ke baba meshak baye ba ke bano baye veut dire que ba room bazano na tano no yo ka fo po to beta match au moni match to beta mo ke room ameli pe ma tazaki trop si room ameli pe ma mais trop si mais sous kalongo na ke bana mike baleli si mikolo mais au moins que veut dire que côté azali leader zo tan royo kangai pena po maramna yembi wana moi devoir quoi. On a moins de voix pour ngai na lelio mawe comme mi fidèle o lolo na yembi na loyembo mawe comme mi fidèle o trésor na yembi na loyembo nzombo akele limbila na nzete o réparer a pokoyo likambolo kita grave o trésor na la linzala ya bolingo asko papa yiko matala na wenze ya bitula trésor bakomoteka mona moto matana talo mokeo bakakola bakozwa touche na ye matana mbongo monyato na teka mi vraiment na zando ya ngwanzo bakuminga korta kuluna yendo mbidi vacation l'amour Arnold Kavangama bébé soko chefo na koso de bible oh lolo yo oh maman ye nga toujours yo un peu comprendre que moi je t'aime ba pigeon ba attention c'est maintenant chiki quoi ba pigeon ba rukul ba shaba miolé dire que biso ba totanga quoi moi ba créer ba ya ba nimo quoi veut dire que moi na kokoza na chiki ba tuni question na soka koki réponse na ta zongi kamba mo quoi veut dire à se référer maman ah garçon mo boya boga ya muke ayemba pa pomba ni yansa ayembaki ba pigeon ba rukul ba shaba miolé miau ba shemba boye wu bato ba lobby trésor loi papa yesusu ye oh lolo zawapi oyo koyanga ye problème oyo nini kaniye kwela mima wetu moyo nini kaniye kwela bela dinganga ndenge nini balakisaka moto na motema ke yo lingi ye moto bela balakisaka moto na motema ke yo lingi ye ngana sali bajen de prière na monika ka solution na ngai ki levé on a besoin ka tout jeune bao alisko ato isko na kier moto azana kazaye bale jamais asalaka semblant ya côte dire que tout est à quoi moto azana kazaye voilà ça c'est bien alors tant lobby Fabregas ne alandaka yo sikoto to yiba Fabregas abimama liboso na yo bimina mwasi manaye alandaka na sens nini et puis azat ozwa temps kokuta déjà na Fabregas muto ozoloba ki alandaka yo batu nde bayebite mais ye moko to azaf na to sata plus de 15 ans ya kozala naye voilà et dire que 15 ans ya kolanda na te mais po ye pas akinano azaki no pena azaki peut pas ite dire que tout magam non lo ba fo ba ba ke ta mamba solo nazala na pena c'est vrai ya solo pena nazala na moi trop to tamola na fort c'est fort pena so atali garçon e bi ke oyo ba ya benga na bao ba ndeni pale bien étudiant pourquoi on est étudiant bien étudiant on n'avait pas étudiant ça qui pas d'akumuda andoya moi musique moi nchiki kwa moi kaye yo mo mukebo obete pas d'akumuda bonde ote faut penser comme étudiant dire que kota za yebi quoi batunde ba yebite veut dire que mamno lo besoin mambo solo po ya ndoye mama na chaka bina no na 5 minutes match moi rapide quoi parce que biso to na moi 12 biso na mai tribune dans le cao baboto li to lela dire que yesko to masali moi pas yo mo yebi ga za li solo ya la coste na chela quoi. Ça c'est bien. Alors chanson auto yembawa est-ce que ça
disque dans les chansons ils ont un disque au besoin maintenant des pliques on entend on ça partage on a ça partage on a des pliques pour maniance et ça pendant nzembo ça na ouverture et ça pendant batu bazo na temps royo kango po moi na bino au première fois pendant boyo kanga ton sur le monde entier bo pesanga chance et dire que to yembi pendant na papa et dire que la kisinga ti ndingo yimba bayimba bo te biso pe wera la kisa biso bayaka bo mo so na pesia il faut payer ça dire que na super temps bon ça décidé dire que fait un héritier minime bo ibi marambongo veut dire que papi chopulumba ibi marambongo bon ça décidé à Lubosta dire que tala ba conseil non ndolo bana télé faut yemba dégâts dire que na yembi pena bela dinganga oyo ka tout jeune au comparer dire que na yembi pena alors au yembi vraiment Lelo ceux qui de la forêt alors bien benga yo na ba façon zo yembe la Fabregas parce que Lelo Fabregas a une mission au Lelo a tu vas payer chance évelé va payer ça ba déplique ne va payer ça ba room ne va payer ça aussi na bande ko belé au boyebi Lelo ceux qui de la forêt alors bien récupérer yo na maison mère est-ce qu'aucun de parce que ba voir on dit ba on a besoin de maison mère veut dire que on a besoin de respect ne pour yaza azabna père ya père na biso veut dire que na moins impossible quoi veut dire que bati kangana pomba niance na ndenga j'ai impossible na ndenga j'ai pena impossible pour na zano na temps ye ko la pene pas papa pour pomba niance azana maela sika quoi o batno ba bimisité veut dire que biso to linga mo ba mélodie saucisse fraîche et o la sanga te so lingo toucher motema mutu boy faut yemba boye, faut lela boye, faut ça la raboye. Et ça le quoi moi non avant de pas coco. Comprendre? Aux abna na moi temps éducation pendant moi trop te pour coco de akoli. Mais ce qu'on vend chez père na yo, na habite son encore sabela dinganga. So vend chez père na yo pena, on doit contrôler pena. Ah te yo faut tanga, Eriko qui 18h ko zalibanda te bati kanona zavne papa. Na yebi ke bat bosse pe po na yembi pena na sir na yembi po ba vocal so na cheza pena valera banzembo na yembi pena bat ba comprendre na yembi taka papa bisinga na follow belango skonde bon moi na toucher na yo lobela pena ga yembi na yembi voilà ça c'est bien tout jeune à yembi toujours pas église mon moqué relation lelo il y a des pliques na Fabregas au batari ba mina maison mais reçoit na tie ya ko sakana te ya ko sangisa ko tout déjà ba sangana déjà avant mais l'autre moment on a distance comment musica et l'autre photo qui sont panzani que Fabregas ndo lukande ko naye ba sangana ba zonga ensemble ndenge ba qui depuis ba panzana maison mais bino ba to bozara pemé na Fabregas bino plutôt ba to bozara pemé ni ya pomaniance boboyi idéwana boboyi bo sangani wana lisusu. Pourquoi? Parce que ça m'a mis c'est pendant qu'il était. Bon, premièrement, nous avons le bamou na vie mutu alingaka batu basangana teza non mabi parce que nzamba lobaka pesa biso bolingo to lingana to sangana parce que ko sangana yango des ara force ngoza union mais quelque part pour mon esengaka tamoko ba concentration so mutaza nango esengaka même pas que kozala tout na batu non parce que au moni ceux qui yozo continue ko tambona muto dia somba mutuka tango ya même makoka na kati ya mutuka no yo moyo pe ka rezate faut bino beta ba makolo ke boulevard mo bino ta ba mituka danger le ko na nzela pe so courage donc bisolo te bisaki président monsieur Zaleka que non concentre-toi ça donne la concentration tout lingi ba dérangement boité tout ça Fabregas zaza amina ba banda de longue date au bisoko pe to zaka pembe ntolo ba étudiant pitch baza ba yebi ba petit nanga échappé ba tout basé pene beli plus na yemoko maestro mais le problème est que biso zana concentré na boulot concentré zana ya boulot ba vana bango calme et zana juba mona pe pomba na Fabrice parce que biso za ba to inaka ba to te plutôt ça hypocrisie to semblate mais bango mokande ba yebi oni ba futa ka biso na sima ya ko futa biso ba mabe moni nzela mabo mesina ko leka so leki ba bokela ko ka mayo leki ba bokela ko ma et c'est troisième jour au lingo leka o lekate alors c'est pour cela pour bazonga qui na arrière a bosser non carrière nae yango mazana pour ça ni distraction ni tout ça non ba so la kana Fabre bien na chombo ba benga na ka ba côté normal en tout cas côté na pena d'aller bon
le baba tu me soucies mais ya fabre penado normal mais tu as quand on est na combat le coup la munition déjà bima qui chef de guerre Gilis Kango déjà zo qui makambo moyen sous rebelle le kana Teresa te moyen muta le gars parce que na butu mutu to za suspect dans la minute tout le monde est suspect. Voilà. Toi, on a confessé à tout le monde est suspect. Mais le bien des jalousie parce que au moins il faut bigaz et pas ni chemin. Ça les mis bien au besoin début au banda qui tisque bola carabiso carbola carabiso. Mais tu me souviens visage jalousie peut-être ndé bona c'est bani bazo ko épanoui bazo bima et puis bola carabiso angola tile la angola zo yagati. Ah Gili Sabino non le morté angola pena mamba angola zaka nango déjà dans les bons mais bah normalement mike mutezanga ko yebika ka Congo na biso mais dans les bons et puis là on a le besoin ni moni muto azaka jaloux eza muto azangaka neti biso bien tozanga na biso eloti 3 ans 110 na kati ya Congo leader a futelaka palais ya Gaillard ya 5 chambres double salon cuisine salle de bain nga porte-parole na ye nazalaka bien ta so moni ngande nazabe ba façonnable omoni pena kete ba filet plein ba Galliano donc c'est que bien quoi alors tu vivre bien qui toko inutile que la baninga ba jalousie ba te be ba sa ko ba succès na ba kin nga benga ba succès ba tu ba succès ba papi mbavu et puis c'est papi mbavu sala maman na succès na Congo mais so tali on dimate comme si ba tu ba sa ba succès na kin so landelo au monde so tambula na vite voilà ba sa ba succès ba générique. Mais lelo pomba nia 110 que a roula kana corbeau noir ni Murano karaba patron pièce donc bandi na $300 ti likolo a fouté la palenda comme bimbe pas na charge ya famille ya bana do azabia soko moni stress ezakate charge orchestre en plus disque naie azu yango 100% ata ba 80 quelques pourcents ya producteur ekoya. Toi, tu as dit que tu es jaloux. Tu es plutôt jaloux. Tu es bangonde, tu es plutôt jaloux. Bangonde. Lobi que monsieur Bimay ba massa na bino msusuka ka ba massa déplique monsieur lobi ah to que la massa na soma wa est-ce que rozonga ne maison mère te puis sang mon bébé Bimay il faut zonga maison mère et ça n'impacte ma bébé que déplique sur zongi et en 3 minutes on a maison mère yé ma ba glitch ba boule kufia numéro va piana wa kala to alelo te wa lelo maison mère daya déjà maison mère c'est la ka vetonne éviter tengala misoni na maison mère ba bina ka telemi atanga ka glitch ne azabe misana la takande ngaza a telemi glitch pas telemi ngasi memba so luka yenda zonga abozonga ndenge ni papa moi te bato ba beta kama solo wana ngona zo biso que pendant la nuit tout le monde est suspect déjà ministre bimaki on tozo occupé surtout e ko senga to tumba to tumbi kaka nde batongaka ndenge bako rebandela maloba na bango bako changer zelo mona diata kate salama to balusa mokili masu apande bima po bima tanga zo bima batu tout bazo dedo et que la mate sans pitié diata kate salama oza sing na nganga na bino a biso pe to za bato nganga ko biso wanga na agwa to wanga na agwa te mais avant simba kisi faut zapper trop sing na yo ozo ndiko simba kisi mais yo mo ibi kozano o kokano mambo ngoto se retrouver kiol to ndimi ko to ba féticheur tu as pas ta gua mais bon comprendre gua na biso siko ezande mélodie comprendre gua na biso ya mélodie ça c'est bien ba kosi bana kin trop mais cette fois-ci bana kin pena to eko omoni elumo na senga na bana kin partout dans le monde bolanda na biko eza parmi ba sites ba meilleurs sites na Congo o na monde entier o elanda maka Congo promo na ebisika bana tu ya Congo ya mokili partout boyo kabiso ta par ignorance boyo kabiso ta par ignorance que to salelo ote bango pena mais moni soki o zappé noté ozuka temps parce que mon qui comprend que te déplique à musique vetu na loba qui a kota na mité matanga koti saka vetu na bimisa ka été reverse la katanga koti saka eve atika ka est place wana ba misusu siko ba ndeko luka ba fiofile na makasi mais et simbaka te ba luka ba te pomba pusala nga pena kota ko pomba ko za mtema na pusala nga muke ba kota lelo ba ngaka sonje bango ok zaka bongo te maintenant ça pour toutes les questions nous allons pour nous répondre na mabe to zongo lokala miki te voilà tout jeune
est-ce que ça la plaisir na ba fanatique à maison mère et za bon orchestre ya Coco na yo na vocal et dans ce fabrication pour que tu comprennes vraiment ce qui voice en vos maison ou taper pas ya yo to au copier. Ouais, ça problème té mais on a faut singelanga non. Je l'ai pas et pas pour maniance pour singelo ndila ayebi il pas ni quoi. Ouais, mon condanga Gilis Kango lui veut dire que tout ça c'est bon gars na mobile quoi si capo tombe sous kala ba mso ba se retrouver té quoi. Maman na yo ezonyokola ngai koleka moto akatani makolo na train en pleine vitesse odala ndengo baye motema ya moto metabolisme nzoto yo ezangi moya ya kozongisa motema moto oyo bomi ye na ngai tozabi kela mwanzambe lokola Adana Eva ndenge moto ebongana cerveau ndenge mwasi ebongana mobali tout jeune yangana nazu mo temple non yo kongo te mais moi chrétien ngwana voilà ça c'est bien. Alors le temps aux autres là bas jeune bazo bimalelo et surtout na bokese ya ba ndeko na biso ko ba Fabigaz et le ko ba Russie Watanabe le ko la pepa déplique pomba niance et na nous autres là nani pozo yoka ozomona ke na ba jeune on est to yimbe biso to remplacer le loba fali to remplacer ba fali ba faire rigola lobi na ba génération na bino ba vous en bokese mike donc na bokese oyo to bima to benga en 6e génération. Veut dire que mutuka na regret na raisonnement mingi za bébé Chandapo akenda moto sakana te bébé Chanda na talaka iso muso na biso ka itara bato ba canal quoi talaga na mo chaîne mo libanda veut dire que félicitations na mon abna que to promettre na ba biso ba raïs Barno Dengoyi, Mouskador, veut dire que les soldats, les chevaliers, veut dire que normalement, qui est au Bunda Bitumon, puis na Fali, puis na. Morozate. T'es Morozate. Voilà, ça c'est bien. Alors, Gilit, Lelo, disque Zobima, et le Zobank Sabiso, parce que Batumsous, Siraki Biso, Simaki, responsabilité, il y a disque Nebiso. Mais tant que nous beaucoup mieux violer, ni tant on dit violence. Parce que boyo quand a quitté que babim se dit que nous le 7 mais bien bolingo bimisango par force les 7 ezobima. Est-ce que bo solo li bien na David Monso pour la Kambango to boy pomba nia ça qui est de prison to boy Gilit aux en prison parce que c'est souffrant. Tant bozolo comme makambo est-ce que bozo ba retour makambo bozolo ka. Ouais, mambono lo ba o na bike masanga Audrey Minator azolandanga Stéphie Kele azolandanga puis Ari c'est Sambule suprême azolandanga au monde mambo ozolo bana bandela on plusieurs fois biso toza na problème moko te na monsieur David Monso toza ta na papier moko te ata papier duplicateur ya vide o David Monso apé saka pomba et ate donc mambo a dit que ça ko s'engager na biso ne to tie date na biso le 7 novembre ngana o kaka ande mawa na bato ba bimisa na novembre non que la mawa souci muté mais soanga fort pour pomba mabe moto no ba mabe azam mabe te pomba o que la pe baninga mawa pourquoi o sa mamba bwe o tiki bango te espace mélodie te tout biso moko vraiment non biso to un problème na bato no zolo baté biso to bimisa album na biso le 7 novembre le 4 déjà partout dans le monde bokende c'est tout plein de téléchargement bokende bo télécharger banzemu tous les 20 titres tu en as 3 génériques oh tout est li ba chant parce que non na stop pas qui chanson Chéri Coco parce que on a betango to quoi qui sango bimike ba producteur na bino ba 4 chansons parce que c'était pas les moments pour publier ya ko legisa des chango bon respecter qui maintenant pour nous la disque ba misa muninga pe bimasi mais comme c'est problème ninga ngona nyango do ye muninga ma soleil que faut bazela ba bimisa ye po bisoto bimisa muninga ngona mais là maman moto muninga ngona ni na ite wota ko David Monso vous avez David Monso na bien tout ce qu'on a ba jeko Michael Jackson aza simple musicien ko le quoi ba tutu ande mona ba Robino ba nani bango tout nazolo ba ba sa ba sikisa papi mbavu ozoka te tango nazolo ba na ba na monoko ni pour comprendre nga
biso tozobimisa disque sur le 7 novembre toana moto obanga te likolo na se ekangama te bokangama loba na bino lelo likolo na se ekangama te puis bango monde baza babi question de lâche babanga biso place baza babi pina ke moi no pona nini ma beta ba changer date beta gazo ba changer date faut beta na Raisi Kang ma na sima caméra pas ba changer date voilà ça mais biso le 7 vraiment na bon réseau bima mais na biso ke bango ba changer date so ba changer te comment te to bois ki na sur le romoko yango na ba système papier mbavu bokeba na ba sikisa papier mbavu ngana bange mnoga pour na producteur papa producteur c'est monsieur Gilin qui tengue à Miss Caprod à part il te bi producteur msouté bozolo gele procès ni ne bon procès ça y a pas même te procès va samba va sala justice bona banane voilà ça c'est bien donc quand l'instance na biso eza le ba président kale bakolo ta leader ya bana tu ya kitambo na kati ya Paris na bashik alcatel bango tu bazo sanga na babi ke Gilis kitambo za ya mututu kitambo za ya mututu sala musala comme il faut bunda ndenge senge bunda biso tu na ba ado jabi to zala pona ko chapwa bango tu bazando ma mutu eza dans les bons avec mon pesa ma trahison ba Alex Mwini Paulo Heavyweight mokonza bana kitambo bazo kamo nani wata nani Alex Mwini Paulo Heavyweight ça doit être depuis Londres aza mokonza bana kitambo tu il est dans Londres il est à Londres quoi il y a ça à Londres Alex Mwini en tout cas na PC mbote mingi Alex Mbili parce que mon biso bana kitambo tu zara toujours na bolingo ton na moins déjà que na côté à Londres Alex Azan en tout cas Alex na esi kozona mbera na ngana mwasuka ndenge zara to sola to panga sube parce que mingi président ya bana kitambo na côté à Paris kale bakolota surtout que côté Angola tout le monde président biso amoureuse Moro Sazana na Angola ba site bon venanga site bon na kati ya Canada et pas kanga kuna site bon site d'Angola ba mère na biso Chantal et Siko a Sika tozana na kati ya palais donc dans les bons quoi biso bina moi ini ezalaka voilà alors programme il y a mouvement ils ont et puis pour le disque tout retenir comme message phare ni titre avant que tout soit tout jeune à ça biso plaisir message phare on a ko bisa bana kinbo retenir ka que en tout cas artiste na bino depuis pomba nias alambeli bino biloko tellement kitoko pendant tant nyonso ya mulai o bovandi pona kozela album na bino en tout cas na sibo za la décider bo za biso les 4 c'est tout le plan en téléchargement le 4 novembre et pour le 7 novembre nous avons sortir mondial au CD au bimana CD puis DVD puis bah chanson nous avons aussi plan ya téléchargement seulement bozela ya ngopi na minute ba programme tous abongo bloqué par rapport à disque tous ça sur disque cylindre tous ça ba répétition ba makambutu tout ça mais na pesika bambote na ngai na les jeunes premier du Paris kai mbe puis Gladys Ngoya Aigle Jaune Freddy Code Pin Bourgeois Herman Western Eddie Samba na Londres Alubo Star Karine Chamba Joël Mouya Dior Ado Jabir Mima Wetu Audrey Minato Harry Sambo le Suprême Stéphie Kiel et puis na Francis Mundabi balobi l'argent pèle papa Kale Bakolo Tabela Dinganga bazua puis Tatiana Kembolo ya Tatiana batutu o balingaka pomba ya Nias puis na pesi félicitations à staff Open World mobimba pendant 3 ans ezala te kiri moko staff moko bazalaka toujours pour nous rebondir la masse na bango depuis pomba ya Nias quelle que soit difficulté quelle que soit ni bango bazalaka toujours na ba ona tangi komona ona tangi kombote en tout cas bana kini bozo banzimbo lokola ba kitso ba mbelevé na biso Francis Mbala Mbele Francis Mbala balobi azo kaba dollar na Londres lokola loko mususu soko kutanya yem tazo azo zongisa kwanza na to nango dollar na to nango PC mbote puis des jeunes premiers du Paris kai mais c'est lui qui arrête le temps les jeunes premiers millionnaires en euros ezalate na PC bambote na batutu balingaka pour numéro ya contact eza bon 89 83 36 287 ya Willy Moucheni plus 243 ya Willy Moucheni 89 83 36 287 Alex na Londres Alex Mwin babi yende leader bana kitambo na Londres en tout cas ngai na ndimite mais na ndimika donc na ndimite mais na ndimipo il va ko s'arrêter en tout cas yeso ka lobby na bike lobby amsu western go lukanga donc merci. Voilà, une dernière question. Alors, pourquoi changement il y a pas place, il y a des répétitions à chaque fois depuis que tu as yolo, à longo comme Mika Savu, à longo place comme Miboy.
na yolo vous avez raison o ba kuluna ba luka gibino ba na gibino ba la demba la sima ba zo beta sur la Kassavu to lobani. Bon, pour le moment, tout le monde a Kassavu. Peut-être que tu es stoppé quand on a répétition. Tu es stoppé par répétition par rapport à Mambo, tout ça, les autres, c'est un tout ça, ça va répétition, tout ça doit te stopper. Mais ça, tu es que répétition, tu changes, non. C'est tout changer, ça peut normal. Je ne peux pas répéter ça, comme si je ne pas la mouille habité à partir de l'élo. Ah ouais, sauter parce que je vais faire mon son. Parce que vous foutez bien. Bon, c'est peut-être foot et bête, c'est un problème. Tu es pour nous, tu es le roi, tu es le roi, la bango. Tu es bando foot bien. Pour si tu es un théâtre, tu es façonnable, tu es Philippe, tu es bon, ma casse à trésor, marché, le Kimba, Escarface, mon ninga, Aboubakar Liondo. Zambia, mon habite au baki, ne va pas comprendre, Moutamaboko, Tika Moutamaboki. Patron, Tika la patron. Ça, la théâtre, Tika Marambaki, patron, mis tout quand nous sommes à occasion. Mon yo, tu es diminué. Aboubakar Liondo Njambe ba mungu abi babi mikolo biso tuka na si maladie esobe ti di chakudidi riti pindi mais wana mutuno mabele te gitambo nani esobe te soba za nani na njili te o wana yozolo ba wana mutuno mabele awati nani o yozolo ba wana o babebani na Njambe wa mungu abi Aboubakar Liondo mwana pene ya gitambo donc na babangala quoi donc biso na basante mutuno sko babebani na ye wana Mutuna na bien. Ah, bon mutama boko zo batika na. Ayi ma mi bien. Bon na pa ko la makala ne longi. Ça c'est bien. Tout jeune, Lelo Tomo Kende. Déjà l'avancement mamango, tu as besoin de bino ba jeune Lelo pour que vous puissiez plaisir, hein, babika équipe à sigande tout ça avec Lelo, ba tu vas se pela. Alingi avant tout, puis ça na mbote, na bato ba tala yo, ba se pela kana yo, ba se pela pour mania, c'est pour puis numéro de téléphone, après la sous ko ça ka plaisir, tika biso sous na bilengi parce que moni ba voir boyende to na besoin. Na ba déplique wana et te bi ke nzamba kosunga, ça va aller. Si ouais, numéro nangana nous plus 243 081 72 28 200 81 72 28 200 WhatsApp, appel normal, Facebook, tout jeune bao. Yumobuso bolukeka bo moi garçon ba mukeboy na pesipina Nathalie Capitao veut dire que ba mbote kota zali Capitao Orphélie Herman Bourgeois Western Nezolo Barara Jonathan Konde 32 degrés Jenny Le Mambisi Munene Aquarium Trésor de Vexas venanga héritier minimbu ya matete quoi ya palin veut dire que Papi Chopulumba na PCJK des affaires c'est comme Mokondi Jonathan Josiane Keta Jenny Amba wana de la part ya mère na biso mère chef Tatiana Kimbolo quoi Herbele Mbongo veut dire Arnold Kavanga mayangande quoi veut dire que bambota trop na batutu bolinga pomba niance fils na bino ye quoi veut dire que moi na suka yo clôturer ba yembi tout na Congo ye voilà ça c'est bien donc sans plus tarder Torotika déjà tout jeune à ça le plaisir on va faire un petit truc et va faire un petit qui n'y surtout ba sepelara toujours hein, na musique il y a pomba niance parce que de yebi bah après tout pomba niance tika la musique congolaise na yebité quelque part ba mona le rôle fali quelque part ba mona le rôle wira quelque part ba mona le rôle lokola parce que tika bi ata multicolore multimusique parce que tout sangisa et puis il y a une belle nuance ça a une belle voix donc maman dit on tout singa na kati musique congolaise c'est ça. Voilà, c'est plus tardé. Merci, Narès et pour cameraman, ainsi que notre cordeau qui est CGPN, et sans oublier les boss américains, Rafunguin, les boss Bosson, ça plus tardé, tout côté micro, hein, et pas de Ronabiso, balobi tout jeune, à ça le plaisir, na bande tout, tout sous voice, et ça le plaisir, à celle que j'appelle effectivement joli moi d'il Pembe la brune, il y a Pembe, il y a Mbechola, babi l'artiste Picasso, il y a Pembe, il y a toi-même, tu sais. La mingi te masula bieto ozana na kataki c'est ça le plaisir hein na tigelo micro c'est le plaisir na bande derrière oza eloko na embeli Janice Cram vocal nanga na emina nzembo Janice Cram quoi boya mbango pena na mitema
nazanga nanga nyonso kasi bolingo no te janie nazanga tapale kasi adresse ya motema na yo te love na yo ndepesanga identité wa au pays des amoureux soki oza te na komi sans valeur refulema nanga libanda motema kolima yas nazolela Didier Ishama Pablo Ngoma omoni ndenge nolelaka ya Pablo Ngoma oyoki ndenge nolela yo pasi mama Fridi kiadi nzambe Maria tango babomaki Yesu azalaki se kolela ngai pe bozobomanga bazotala kaka boye po bobeninga martyr alors ko beliseleki ko bokolo mikolo nyonso donase na maboko formase komizela kolete hôpital komizela ya wenze balingaki tunga ye memaka pondo yanga se médicament tabakosengaka mbele site ata olesi esaki ya mpundu ekomema ye mosika te o libankeli ya makana periode kasi ntaba mikolo nyonso taba kamarade na ye esingaka si mokolo tabakufaka asinga ya tikalaka kasi bolingo ye memi nga nzoto memi motema ye memi motema emile koti motema ye koti motema bashiro yogilit memi motema ye memi motema memi ye oke nanga wapi bolingo tiko betanga ye nazali mwana moto nef mwa lokola yo ngai nalelio mawe komia mi fidele o lolo na yembi na loyembo mawe komia mi fidele o king na yembi na loyembo Kings Lova moto kosakana te mawe komia mi fidele o king na yembi na loyembo nzombo nkene limbila na nzete o repare ya poko bango kaka o eza nango kaka bilengi kaka o eza kaka bilengi ya ouverture papa toyebisaki yo tobenda matoyo yoka te lokwa topekisaka na ndenge kobondela yo yokaka te mais toujours le agressivité moto kosaka parce que mambo agressivité ouais parce que beaucoup sana ki trop Gilitsi au chef de guerre déjà ye c'est comme makambo bala babi kebana ba porte parole ba parola ba yombo ba ambi babi yo ba porte parole ba ambi bino tout ne ko benda bino matoyi puis na yokaki eloko mo ba benga dimanche na ba kisango omoni batu mususu nje mitu ezaka sous malamu te na vandi dimanche na TV na zotala garçon soi-disant animateur ou mutu ezaka malamu te bexi a parvenir koloba ke ye ba déplique ba fabricage ba nani banda kotale na TV soki bango bazana bato répondre ote déplique azana soldat il s'appelle Gilitsi Kangoli papa soza na TV respect toi loba mambo na yo président fait rigole acheter na zana mawa ya bolingo azwaki azongi sur parce que mutu neza malamu te alors yeba ke et pas déplique ngana ko na mo libendo ba tshona sima mutu wana to ba beta ko njeto no kosana okufaka okufa malamu arrête keba merci moto kosakana te ça c'est tout jeune ba on veut dire autrement veut dire mwana ya ba bébé ba chéri yo quoi veut dire oh basi tout ba olela yo quoi tout jeune ba nazanga nanga nyoso kasi bolingo no te iveu nazanga tapale kasi adresse ya motema na yo te irese kangi mawa plein tout je ne pas unzambe na ngai mai tribune daleka o irazo botoli bolingo nanga bela dinganga mima weto botoli bolingo aisha tambwe o olela kape mingi yaya tout je ne pas o moto kosakana te kala trop te ouverture bozela pina trésor loi moto ciao 001 quoi, nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Congo Borotosa la force militaire na Congo Promo Congo Rande le bel wata mais pour la sikoyo baptiste tout bangini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com.
Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous Kinzambete, Mobumu. Avec Raf Ngendo. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Bigolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est là que Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo deux fois avec les boss Raf Ngendo. Inosbi les jeunes leaders de la guerre. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Vraiment on va s'amuser et les Yambongo. Yawa Omeni et les Yambongo. Congo Promo, c'est vous qui payez l'addition et les Yambongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui site tout, Congo Promo donc batika au vivre. Congo Promo, tu côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc on a Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BTP na pour ça site au niveau des États-Unis des fois Le Congo Promo TV Raf Ngendo number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Niveau Waboy, il faut pas les États-Unis. Tout le monde a besoin de juger va les bande de tata business pour le Congo et que Batou Moussousou Batalinga Mengana Talibangote pour Etalingate Congo Promo TV 5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngendo. C'est de où à où, c'est de là, ça bouge pas.